Bonjour, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde. Je vous salue, salue, salue. Et de bonne santé à tout le monde, à toutes et tous. Et puis voilà, aujourd'hui on va parler dans un sujet moko qu'on doit analyser. Et ça d'abord, deux sujets, pardon, qu'on doit analyser. Et ça d'abord, euh, situation na biso na Congo concernant ba précaution ya maladie oyo ya coronavirus. Oyo eza ko saccager monde entier. Et puis des deux, on va parler d'une femme congolaise dans la diaspora. Donc des thèmes, on va essayer d'analyser ça ensemble comme ndenge to sala kaka. Oui, bi ndenge to travail, ndenge to sala ba vidéo na biso. Et ça la juste ba petite analyse de la communauté, voilà. Bande konangai batindelinga vidéo moko e uti na Congo. J'ai l'impression que batu ya Congo, bapesaki bango nos frères et sœurs ototika na mboka, on dirait bazozwa maladie vraiment au sérieux. Moi je me demande si le gouvernement a eu vraiment le temps d'informer les gens sur cette maladie COVID-19. Eza maladie ezoboma biso moko tondimi yango wana debi kaka ndenge ezalaka na YouTube na biso ya communauté batu bayaki na bakisi ya ndenge na ndenge lelo babunga tomona bango isusu te. Depuis ba Congolais babandi kokufa ebele na coronavirus bato bandi koyela biso bakisi na bango ya lukuta wana babunga. Et puis na ba information ko africain azokufa na maladie ote, Congolais kokufa na maladie ote, eza maladie ya mindele. Depuis tokomi kokunda ba Congolais na diaspora masolo na nyoso ebunga. Alors, to baninga bandeko na biso to tika na mboka naza sire certain bango bazana na kati ya loenge wana ya koloba ke maladie oyo boma biso te, maladie oyo à partir ya 36 degrés ezo eke boma batute bazaka na kati ya ba théorie wana. Oh c'est grave, le problème ezani to telemelaki vaccin, c'est bon, c'est très bien, mais le problème c'est quoi? To telemeli vaccin, mais il faut to ba précaution oyo ba ebisi biso to landela. Il faut vraiment to landelango. Des précautions au batie liboso na biso, il faut vraiment to landelango. Donc je disais bande kon na biso au batie kali na mboka ba précaution yo ba pesi eza nango trop facile, il faut quand même ba landelango. Mais j'ai l'impression que na kin mutu moko azo landelelo ko anate parce que j'ai fait mutu moko atindelinga vidéo moko atambola ki Kinshasa Mobimba ba parti hein ba Kitambo Victoire tout et tout. Vidéo j'ai remarqué que batu bazozwa maladie yango au sérieux kunate. Ou bien gouvernement de informer batute ou je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Or maladie oyo boma vraiment, maladie oyo boma monde entier ezo ningana likambo maladie oyo biso to ko zaper yango te et puis lobby e banda ko boma ka ndenge bomi awa. Parce que pardon na débit batu bele bando loba e boma batu mwindu te. Bato bando kende na banganda bamikangi na banganda bakoti na bakave na bango ya banganda bazo mela bazo bina ensemble. Et aujourd'hui là to bandi kokunda bandeko na biso ba passer msupe ba boyaki ndenge to ba passer rebelle baza atteint mais gloire à Dieu ba msupe bazo bika na bango mais ba passer rebelle ya communauté na biso baza atteint. Pourquoi? Pour na ba négligence wana kaka ko lobake esali nini biso to okufa na maladie ote ba bande ko salisa ba kilt. Au moment où coronavirus ezalaki déjà na bamboko oyo na ute kutu kolanda information dernièrement en Allemagne balobi à partir le 15 janvier kutu batiaki déjà batu mususu na ba nini awa na ba quarantaine. Alors franchement bande konanga, moi j'ai l'impression que na mboka na biso bazozwa makambo au sérieux te. Tokoti na makambo kaka ya moibi ya kamere. Voilà, kamere ya ibi bien sûr, mais notre santé eza nango pe eloko ko négliger te. Nazo mon on dirait bazo lobelango lisusu te po population elingaka ezala informé. Awa to yebi na bamboko ya mindele poto landela ba confinement oyo balekaki plusieurs fois bazo informer biso il y a un danger dehors boko tana bandaku, on va essayer à maîtriser virus wana mais boko tana na bandaku on était informé so ki confinement kuna ezo simbate parce que c'est clair eza conséquence ya kozanga social na mboka. Mais quand même, ba distance wana ba 1 mètre et demi, 2 mètres, oh il faut to salaka entre biso. Donc ba précaution mike wana ko sokola maboko distance ko lata ba masque wana oh ya ba chinois te. Awa pe no mona ba société mususu oh e bande ko sala ba bilamba na Allemagne oh comment fabriquer ba masque wana. Toza bien sûr na ba société oh e salaka ba mai na Congo.
ba libanais wana na ba indien wana basalaka je ne sais pas quoi ba occupé kopesa bango mpe mibeko wana bapesa batisi neti société oyo esalaka babilamba ya basi bamaputa eza na kine non soki bobenga yango nini wana société moko esalaka bilamba ya basi eza soki na kine soki na kisangani occupé kosala bamaske moko bien fait pona bandeko na biso mais na kine bato bazo se promener sans masque sans quoi lelo tokomi na niveau toza déjà na 200 et quelques cas na kine plus de 200 et quelques cas na Angola ka pembeni na biso wana baza na 20 cas 14 déjà babiki mais pas na biso toza na 200 je sais pas je vais pas mentir ici 210 cas et puis 19 bakufi déjà donc toza déjà moi un peu évolué toko banda ko po biso congolais tozalaka bongo eza na ngo kuna te bato ya Congo peso bengi bango maladi wana eza awa te mais eza malade ekoki kozanga na Congo te ke monde entier ezali ezanga ka na Congo bandeko na ekoloba par rapport na vidéo avant de continuer na analyse nanga sur ce sujet je vais essayer de vous mettre une petite vidéo oyo batindelinga na Congo ya lelo bakondenga Congo basali ya bafimelenga yango lelo. J'ai demandé à quelqu'un de me filmer quelques quartiers pour na kotala ba filmer yango lelo puis batindelinga nazo laksabino vidéo wana. Donc j'ai l'impression que chez nous personne ne prend pas cette maladie au sérieux. COVID-19 bandeko ezo boma. Zela toko solo la après natie la bino nano yango. Oh, est-ce que comment nana? Oh my god. Aïe. Je crois je mets ça comme ça. Donc la vie continue comme d'hab. La vie continue au Congo comme d'hab. Bandeko soki maladie oyo ekangi batu na kine metoko kunda batu combien? Cette vidéo on vient de la faire aujourd'hui basalini yango na tindaki bandeko nanga ba filmenga no côté moko na tala et j'ai l'impression que franchement batu bazo occupé na bango te. Alors biso oyo toza déjà informé biso batu toza na poto awa tosala tuto to benga be bandeko na biso ndenge tosala ka lere ba problème eza na Congo to benga bango pona ko mobiliser bango toyebi ba marche ebele salama na Congo période ya ba vote to bande ko mobiliser batu na bandeko na biso na Congo parce que gouvernement moko na omona eza kuna te oki ko mobiliser population parce que soki bakoki kokota na bango na confinement te mais quand même ba distance wana ba distance wana soki pe distance ezate bala tata eloko moko ba mnizipa ta elongi sinon tokolela batu ebele vraiment siko lelo na poto tokomo loba na poto confinement nani batu ba congolais bazo kufa ebele pourquoi parce que to négligea ki bandeko to négligea ki na débit et motala bandeko na biso j'ai l'impression franchement que eloko moko ezosalema kuna te ezobangisanga makasi mutu ya casque mutu oyo alati masque okomonaka mutu moko de personnes donc même ba masque nani l'été okosombe la population te même ba masque ya pamba pour population et se protéger ata na masque donc na bauti kotindelanga vidéo oyo nakini vraiment confinement ezati même pas s'il n'y a pas confinement, mais quand même, pour se protéger, même maintenant, moi, masque, moi, nini, et tout ça, là, bien ma casse. Tala, oyo penza, uti matanga, balati la uniforme. Donc, ke matanga, bazo teke la bango masanga na balabala. Teke la bango ba masanga na balabala, uti matanga. Le balati ba uniforme ya matanga. Au moment où, biloko wana, il fallait pas ezala lisusu na mboka na biso. Mais bango uti matanga, maman moko aya zo teke la bango ba masanga na balabala. Il paraît que basi ebele, maman et bateau bazanga na baba, tala, teke la bango ba masanga na balabala. Donc mutu aye na masanga ne na box, bazo bomba nande, bazo bomba me bazo teke la bateau. Bapekisaki ko sala matanga metala. Bango c'est comme si eza bango te ba olo bana bango te. Bandeko c'est grave. C'est grave. Biso to yebi ke bandeko na biso batika na mboka bayokela biso bandeko na ngai na bangi j'ai chair de poule ka le batindelinga nini oyo vidéo oyo donc ezaka mutu moko nde omono aza na masque batu baza na masque te
bato bazotambola na bango kaka comme si rien n'était. Oh, maladie oyo ezoboma. Maladie oyo ezoboma bandeko na ngai. Hein? Soki ba gouvernement na biso ba informaki bandeko na biso na pays te, biso moko il faut vraiment to luka to prendre responsabilité wana. Ya ko informer ba famille na biso na Congo ko yebisa bango ke ba se protéger même ne fiske masque na elongi. Donc bango on dirait bazo vivre na monde mususu masque te nini elo monte. C'est comme si rien n'était ba bisi bombé. Na la kisi kutu video yango mobimba te ba bisi plein bombé. Bande ko monde entier bato bazo quand même ba disposition par rapport ya maladie oyo COVID-19. Mais pourquoi et pas na biso eloko moko ezo sale mate? Soki pe ata soki gouvernement ezo sale eloko te. Parce que toyebi na bamboka oyo ba gouvernement ya ba pays oyo tovandi nde informa ki biso. Ba lakisa ki biso ba conséquence ba nini ba désavantage ya kozanga kotia masque na kosokola maboko na kosala distance na ba avantage ya kotia ba distance wana na kosokola maboko. Mais j'ai l'impression que na mboka na biso ba expliquer ki bango eloko te. Soko soyi na muto kaka mère awa ezate. Mama awa ezate. Comment kaka na Congo nde ozala te partout na monde eza. Eza impossible que ezala partout na monde mais kaka na mboka na biso nde ezate. Hein? Kaka na mboka na biso nde maladie ezala te. Na sali video juste pona ko mobiliser bandeko nango baza na poto o batalaka. O bako zwali bako ya ko tala peut-être vidéo oyo pona ko yebisa bango bandeko to meka to benga ba famille na biso na kin na Congo mobimba pona ko yebisa bango ba respecter quand même ba instruction o ba pesa ya ba distance ba pekisi bango ba kendo lukate pokuna social ezalate to pekisi bango ba kendo lukate mais moi distance ba e ba pensa ko sala moi distance wana eza difficile on sait mais okoki kolobaka te ke na kosala te parce que c'est impossible. Non. Sinon batu nyonso bakokufa. Na mboka wana ça fait peur. La vidéo batindelinga donc ebangi singa ça fait peur. Donc tina lelo penza toza lelo je sais pas les 20, les 19 ou les 20 avril na mboka na biso disposition moko te zwami. Même si vous pesa bango eloko te, bon informer bango. C'est comme si il y a pas eu une communication entre la population et les dirigeants, et le gouvernement. On doit informer ces peuples-là. Sinon, bako kufa loko la banzinzi. Awa tozala ikoloba bongo. Awa na mona ki batu ebele bando sa ba video. Oh maladi wana ezoboma ba noir te. Maladi wana ezapona yaki pona biso te. Maladi wana biso tozana kati te. Maladi wana osalika jenjembe na yo sangisi na citron na ebite soki na nini omeli. Maladi wana boena boy. Mais lere bandiko boma batu awa na mboko na bamboko ya poto. Lere bandiko boma ba africain na moni batu bando sa ba video ba limwe penza lokola mulinga ya likaya. Balimwe bango nyonso balimwe bazomona na lisusu te. Pona ba négligence bandeko na biso ebele bazokufa awa ba africain eza pona ba négligence. Parce que biso to négligaka na eloko ya ko négliger te. Esa nini? Bazokota na ba cave kokendo na ba bar na bango ezaka na ba cave ba fongoli bar. Na période o muto ozo fongola ne bar o yebite soki aza na malade wana to aza na ngote. Kaka po bo mela. Et puis surtout pour na négligence on a esale lote eko sale loko. Lobi na bengi ndeko nanga moko azana na colonne. Na bengi to solo la ndeko ya mwasi. Na okaka ozela na fongola porte mutu. Ngobi mutu ni nango bozozo ba visite. Ba congolais ka oyebi bango ba yaka. Bandeko nanga effectivement fongoli porte na oki mutu azo solo la lingala kuna. Nalobi ma chère, oza sérieuse? Abi abongo soki oboyi ko fongole koma boye na boye baza bande ko toko sala ndenge nini. Bande ona zwaki chair de poule. Aye ko tala bino. Et puis mutu yango akoti azo tuna papa za wat. Oh papa abelaka na ye azana ba abelaka na ba tension makasi. Siko yo ye ko visiter ye na période lobby dimanche, c'était dimanche. Et ça normal te? Et ça normal te biso ba congolais to yeba vraiment ko zwana no biblioko au sérieux. Hein?
aye ko visiter bango ekamusenga na kateli ekutu na telefone bongo na osala ne nini Rosette na katela na yebisa ye nini asi aye na porte bongo ye ayebi te ke maladi eza me nga soki moto ayebi te ke maladi eza nga na kolakisa oke maladi eza mpo na kofongola porte na nga te nalakisi oke maladi eza obi ke j'étais étonné quoi na colonne afongoleli ye porte oyo kasi asi aye Rosette tosala nde nini ah mais mobali no abelaka mobali no aza na tension ata soki aza na tension te be mutu auti libanda auti pa na ye na periode mutu na mutu aza pa na ye periode ya confinement oki ovisite bato epuis azo insiste mwasi ayebisi ye papa alali te elamusa ye il faut tosolola nayoki kuna azokosola tala niveau tozalaka nango bakongole c'était dimanche hier à partir de 14h-15h boye tobenganaki na ye tosolaka bozala na fongola mutu porte auti libanda. Donc, biso ba congolais tozwaka babiloko na osérieux te to bande ko négliger corona oyo. E banda kala to bande ko négliger ye moma ba noir te. O e ko sala biso eloko te. O bozo ko tati ba prier ba pasteur combien ba si ba kofi. Ba pasteur combien ba beli. Pour na ba négligence. Bande ko to ya ko lela bande ko na biso na Congo te. Po modelo nga na moni na Congo non eza normal te. Ti lelo balata ka ba uniforme ya matanga. Ti lelo ba sala ba matanga. Baleki na ngutu ba yebisinga en face pas na biso pas maman biso na Kitambo il paraît maman moko azalaka na bar na prince ndenge bakangi na prince kuna aye ko fongola bar na kati ya ndaku na ye mais eza normal te donc on dirait tomi néglige ka biso moko eza normal te o fongola bar na kati ya ndaku na yo na moment oyo ya coronavirus mais bango bazolo baka eza nango te ezala te ndenge nini eloko ezoboma monde entier ezala te ndenge nini et puis tozoyeba ndenge ezotambola de ville en ville, de continent en continent, de pays à pays. Bazolo bakuna toza déjà na ba 200 soki 200 cas o 19 morts eza déjà belé. Et puis, est-ce qu'il peut baser na machine yango ya komeka tango misusu pe batu nyonso batu ebele basi bakomi na maladi wana mais nani ya komeka bango? Nani ya komeka bango température ya kouta wapi? Soki maladi ekomi na bamboka na biso c'est grave bandeko. Toza na machine combien ya respiration? Toza na machine combien na okaki soki 5 na ngaliema 5 machine wana eza ya bakonziti. 5 machines waso ki corona penze esali ba dega na Congo wana bakonzi bakozwango batiango na bandako na bangoti webika ndenge bango ba milingaka bango nanu aprendre population. Est-ce que population kozwa 5 machines na ville oza na pia ya 15 millions d'habitants 5 machines ya respiration na mboka na biso na Allemagne wa baza na 28 000 machines te fandi nango wana mutokota kutu na kati nango azate 28 000. L'air corona ebandaki bazaki na 7 000. Babandi ko produire yango bango moko lelo baza na 28 000. Ils ont montré ça dans le journal. 28 000 machines. C'est 28 000, pardon. 28 millions. 28 millions. Je crois 28 millions ou 28 000, pardonnez-moi. 5 millions. Je crois 28 millions. 28 millions, 28 000, pardon, Bolimbisanga. J'ai complètement oublié. Mais bazana ba machine oyo batu ba oki ko ya ata plus de 100 000 bako soigner bango. Na mboka biso bazana 5 machines. Siko so maladi wana ekomi kuna ko boma batu ebele. Et j'ai l'impression que Congolais aza informé te bandeko na ngai. Biso to informaka biso to koma ko sala musala o l'état il fallait sala. Oyo gouvernement o ba dirigeant mboka biso ifale ba sala. Donc biso to tindaka bambongo po ba famille elia, biso ne to tindaka bambongo so mutu akufi pona kosala matanga, biso to tindaka bambongo pona ba cotisation pona kosunga bato baza na ba hôpitaux. Alors oyo pe bandeko na ngai na ye pona ko mobiliser bino na bamboko to sa totali to fandi bakolo bamboka ngo ba mobiliser biso déjà to za déjà na bandako puis to yebi ba conséquences et puis to yebi comment maladi wana ezoboma po ba pesaka biso compte rendu chaque soir. Balobi combien bakufi combien baza boye combien baza babiki. Mais na mboka wana elo moko elekate. Donc information bandeko.
information mutu na mutu a informé famille na ye na bateau a yeba na bango na Congo que ba se protéger. Parce que ce que moi je viens de voir là, c'est terrible. J'ai l'impression que bateau baza informé te. Ceux qui ont tourné au kaka bon sali nini awe ezate tozana ba 30 degrés na biso. Ba El Salvador baza kufate kuna pesa la moto lokola Congo. Na Miami batu ba kufate Miami ezala moto. Miami El Salvador eza 2 heures à vol. Moto penza na Amerique mususu wana. Mais batu bazo kufa. Na ba Mexico batu bazo kufa te. Et abiso ya Congo ne to néglige eloko mais l'air siko lié biso mona na bato bazo ba que ça les loko te mona ba limwe. Alors moi le message d'aujourd'hui pona makambo ya corona na mboka na biso. Bande konanga mutu na mutu apprend azwa cette responsabilité d'informer sa famille et ses proches. Na kati ya Congo pona koyebisa bango basala attention na sens que basokolaka maboko ba se distancier pour modelo na omona wana tala bato wana na matanga bomoni bango na ba uniforme na video na otiko lakisa bino na bake matanga balati ba uniforme bazotekela bango masanga muto oteka masanga vandi na sima mutuka pembeni ya mutuka aotekela bango masanga ka po ba vanda place moko ba mela eza normal te na période o pourquoi biso to vandi na banda po mupepe oyo eleka nana. Mais moi j'ai l'impression que batu na kin na Congo batu bazande bien informé te. Baza bien informé te. Batu baza vraiment bien informé te. Tozwa penza responsabilité wana ya ko informer bande kona biso parce que to sala kango plusieurs fois biso ne tozwa ka ba responsabilité na place ya l'état na mboka wana bande kona nga biso tozawa tozomwana batu bazo kufa bino nyonso boye biso ki malade wana et traverser ka ekomi na Congo donc toko kunda batu combien. Parce que machine moko ya respiration eza soki 5 wana okende na banda kwa bakonzi. Batu bakokufa trop. Donc bazo vivre c'est comme si malade ezate, ba vivre on dirait malade ezate. Hein? Là na moni vidéo na bangi, ba vivre on dirait malade ezate, tala batu ebele. Ba vivre on dirait malade ezate. Ba vivre na bango on dirait corona ezate, on dirait baza na monde mususu. Toza na monde moko bandeko na ngai. Na otunaka El Salvador batu ba okufa te kuna peza la moi lokole pa biso batu bazo kufa te bandeko na ngai to informer ba famille na biso pona likambo oyo tozwa kaka ba responsabilité na biso oyo l'été si epesa biso ya kosalela ba ko aider batu na biso batikala ki kuna na pays. Mutu na mutu a mobiliser vraiment famille na ye, mutu na mutu a mobiliser famille na ye. Nga eloko na bangi eza bati ata ba masque ya pamba. Bati ba ko bima na bango mais moi masque na yo, moi désinfectant na yo na kati ya sac. Et puis bati ka ko sangana wana. Tu peux t'imaginer ti mutu akomi na niveau afongoli bar na salon na ye. Juste pour ateka masanga. Donc tozo ke loko moko vi na biso moko déjà nano o sérieuté. Ata pasi yango. Tobo ite pasi eza na Congo. Mais ti na niveau ya ozana bana ya mike. Mais oyo ko fongola bar batu bazo mela masanga na kati ya salon na yo. Donc o fongoli bar siko na kati ya ndaku na yo. Eza normal te. Bao babande ko teka ba masanga na ba cave na France kuna na Paris. Lelo baza wapi? Bamsu bakundi bango déjà. Parce que c'est pas pour rien que mundele akangi biloko ne nyoso ba perte nyoso basali ka pamba boy pona ba aventure. Non mes amis, non. Maladie eza. Bande ko na biso na Congo bazondi meloko te mais maladie eza ba se protéger. Pour Afrique peut tozala ba peu un peu développer bazana ba machine wana ya ko meka ya bien wana. Na Angola ba wi bazana 20 12 guéri. Et puis baza soki je sais pas bazana 150 ou 200 machines quand même. Et puis surtout ça na 5 machines moko kuto se ke ndeki déjà soki na présidence na yo kaki. Donc to tike na 4 machines sur 15 millions plus de 15 millions d'habitants. Et ça normal te. Donc batouane il faut pas se protéger. Et ça kana ba indication mike ba pese di soko la maboko ko se distancier na batu na kotia masque. Soki o se distancier na batu penza makasi ozana besoin ya masque. Tozana 2 mètres na moi, tozana besoin ya masque te. To ebi que c'est impossible na Congo. Alors, il faut tirer masque na yo.
otie masque na yo. Otie masque na yo. Babisi ezaka bonde ka ndenge ezalaka. Balabala eza plein na bato. Eza normal te bato bakufa ebele na mboka na biso soki makambo totiki yango boye. Vraiment, et ça là, pas si je voulais partager avec vous. Na sengi bino bandeko devoir muke. To s'occuper na bandeko na biso baza na Congo. Pour pesa bango information. To yebisa bango ke malade ezali ba se protéger. Na sens ke bati ata moi masque. Bati ata moi cache-nez. Ya ba chinois te ba cache-nez ezali ezo salema ba partout. Ba créer. Hein? Bati ata moi masque. Ba sala ata moi distance. Eza nango impossible to yebi na mboka na biso me basala ta attention parce que muto déjà si abimi na ndako ne ake matanga na période oyo alati peza na uniforme babandi omela masanga na se ya mutuka bazo bomba bokima leta emona bango police emona bango te oh eza santé ya yo moko mutu tala niveau tozalaka après toyolo bake ba chinois bazobwa le bazobwa bolingi ko sala examen te bozo se négliger bino moko bato bakoboya bino kaka bozo se protéger na no bino moko biso to linga kimona miso il faut na no mona bato babandi ko kufa ndesko ndimi ba o nyoso ba médecin tozaki na bango na internet ba médecin ba komaki na YouTube ya communauté mutu na mutu sala sangisa oyo na oyo sala oyo na oyo tia oyo na oyo kangisa oyo na oyo zoa dongo bakisa na ndunda sangisa na boye delo bakenda wa le bato babandi ko kufa cha balimwe bango nyoso to linga ka kimona miso donc kongola linga kimona miso bandeko na pesi bino moi devoir muke wana pardon to benga ba famille na biso to yebisa bango ba se protéger to benga ba famille to yebi ke l'état na biso sala ke lote mais to meka to zwa kaka responsabilité na biso oyo to si to mema depuis to informer bango parce que ba yokela biso to informer bango ke ba se protéger malade eza ba meka ta ko éviter ba fête wana ba encombrement wana. Est-ce possible bandeko pourquoi bamboka oyo tozana ba 80 millions d'habitants mais batu bali mwana ba balabala est-ce possible mutu moko ndo boko sala pe mutu moko ndo azo bango sone ba kendo lukelo kwa kolia te mutu moko azo kende ba msupe ba tikali bandeko nanga c'est grave on a moni lelo na ba vidéo c'est grave to boite bazana na eloko moko te mais ba se distance kaneti mutu ake matanga est-ce que okoloba ki akenda lukelo kwa kolia akeka pour amela kaka ba matanga ngo na yebi na comprendre mboka na ngate pona nini pona nini et puis deuxième point nako umela kutu place ya ngote eza makambo ya basi na biso ya basi ya communauté na biso oyo baza ba youtubeurs na lobanano ba youtubeurs na ba youtubeurs surtout to tikano ba youtubeurs bango ba se respecta kamingi ba youtubeurs mingi vraiment na o comprendre bino lisusu te. Ezaka na période oyo bato noso bazo sambela soki okoti na ba YouTube ba communauté misusu okuta kuna kaka makambo ya prière makambo ya bonzambe na kosenga na ba pardon net na kotaki une fois na YouTube ya communauté ya ba Camerounais kosenga na ba pardon konini mais oya bino ezalaka ba rando c'est dit à quoi omona na place ya koluka rando te bozo luka ka rando ko soir les bozo soir na ndenge wana les bozo boakela na ba jeton na ba vidéo après ngana mitu na bozo nini après bon au lobby au fingi après au gagner nini au contraire au moni munoko o e fingaka se salila kana no yo moko se salir yo moko nan bato ozo finga bien sûr mais na yo ozo se salir parce que balobaka loko ekota kana nzoto ya mutu e bomate mais o e bimaka ozo finga bato ozo mona ke na finga kana ngai na sabola ka bango mais ozo ebaki ozo mi sabola pe yo moko po ki bo moto na yo. Moi j'insiste toujours sur ça ki bo moto na yo parce que boko mona nga mukolo moko te na telemi penza liboso ya moi caméra na nga mukyo na bandi o finga moto jamais parce que ba moni ba vidéo etikalaka bande ko na ngai tozo lakisa donc femme congolaise valeur ici la ko fingana o mona penza likambo mwasi azokota likambo ya ko finga moninga na ye mwasi. Parfois je me demande c'est dit à quoi c'est quoi ça comme histoire qu'est-ce que c'est comme histoire ko fingana ko nini basi photo se polana kana bamboka mtuza ko basi ba se polanaka mais oya biso ka mafinga afani penza asali video mobimba zo finga ka moninga na ye mwasi quelle honte
de valeur ya bomwasi esila kaka po oza na mwa possibilité wana ya kotelema liboso ya caméra na yo wana osali mwa live obandi kozwi nkombo ya moninga na mwasi ndeko no pe congolaise epuis tooluka barwandais musika biso moko toa barwandais ya biso moko parce que changement ya mentalité mutu ya libanda nde akoya koapprendre yo yango te yo penza mwasi penza omona penza mwasi ya mukoli mpe mukolo afandi wana azofinga ne kaka azofinga afinga lelo afinga olobi afinga c'est quoi ça donc bino penza boyebi kaka koganye mbongo na YouTube il faut kofinga bokotaka na ba YouTube ya bato misusu koganye mbongo ezaka base te po bino bozalaka wana po osala ba vue il faut ofinga soki ofingi te osala ba vue te alors bosi bosa adopter kana bosi bo adapter bo adopter kofinga parce que boyebi ke soki bofingi nde batalaka bino na ko préférer nazala na sans vie mais na gardaki ki bomoto nanga personnalité nanga bandeko nanga nini eloko ezanga biso kaka ezalaka elo moko surtout une femme congolaise o baza na YouTube on a sina remarqué mayele mukuse bo limbisanga bandeko bino nyonso te ba bafingaka tozanga ke eloko moko eza initiative luka eloko moko bo salaka luka eloko moko bo olakisa batu par exemple kotonga ba tricot batu msu basalaka ngo baganyelaka ngo bambongo olakisa batu ko sala ko ndenge nini ko diminuer libumu ba émission no sala mikolo olakisa batu ndenge ya kotia make-up mais bino kaka omona penza mutu mukolo avanda na ozosisa na personnalité na ato afinga oyo mabe alokoti oyo mabe afinga oyo mabe omoni munoko eloba trop si ça valeur et si ça valeur ya moto on doit arrêter ça mes amis yango bokama mibali na biso batosaka biso lisusu te po soki otali mibali ebele bazala makambo te mibali o baza ba youtuber baza pesa makambo ofinga te ka basi bino bokaisi mibali batala tele ba otala ndenge bo ofinga na bino bakotosa biso ta et puis bolunga le 8 mars bozolinga ba respecter bino qui va vous respecter na façon na bino bozo se comporter na YouTube eza miroir elakisi biso bino elakisi biso ba comportement na bino mwasi penza avanda o détailler moninga na mwasi ubi azoloba makambo ya mbetu ya moninga na mwasi ozaka na mobali na ye yo kote ekuna ndeni omoni ka mutu boyebi deja akomo bimana tel okomo betela ngo pe masolo yo za na poto bato ozo betela masolo baza ta musu na kin epi bolinga batu ya kin ba respecter bino non po balobaka yo mukolo respecter mwana muke ko respecter yo respect ezalaka réciproque. Respecte les gens vont te respecter. Ne croyez pas que yo ko vanda ka wana ofingaka et puis batu bazoto sa ba respecter yo non. Ba base yango do boyebi ko créer te ka ba base. Bo créer na no babilo moko boye. Bina ka ata yembaka na bina ka ata. Omri ka ba base na bino wana ça me dégoûte na mona dégueulasse. Et dégoûta kangana ne moko tu peux pas t'imaginer. Moi je viens ici dire les gens la vérité. Na ebisi bino ezabo. Mais kena fongola mona na bando finga moto. Non. Ezape niveau éducation bande konanga. Biso basi tozo miyo ki sa soni pona ofinga. Bozo finga trop beau changer. Voilà. Bo changer boza ba youtuber ba youtubeuse, boza ba youtuber ya batukutu na tia bango pemeli bango ba se respectaka. Basi. La femme congolaise baza na ba YouTube, ba mama mikolo toza na YouTube. Non. Bo changer ko bozo si sa valeur ya basi bo changer bazo ambongo kana ko finga te na YouTube luka eloko mo luka créativité moko boy lakisa ke eloko moko boy meme ko tanda mbetu lakisa batu meme ko lamba meme ko bina mutu ko ngana lingana nga obina lakisa batu atako bina ba pas de danse ba biloko batu baninga bazo sala yango wana ko tia ba maquillage dans 5 minutes ko placer perruque dans 2 minutes. Kotia manzaka da demi bino kaka kako finga na c'est quoi ça comme histoire boyo kasoni ko boye ko la noko yo kasoni bo mikolo ti toza na biso mikolo bande ko na ngai to ye na YouTube pona ko aider ko pesa na conseil to pesa na conseil to analyse ka makambu ndenge ba communauté nyoso esalaka mais oya biso e koma ya barando ko finga na ba mama et puis bana basi ya mike pete mikolo. Siko bana mike bakoyoka nini bana mike bakoyoka nini to banono baliboso batu ya kine nde bafinga ka batu ya kine nde batu ya kine batika na bango baza esu ndenge ya bino te bino siko ba mama mikolo bo vando na bo bandika ko finga boza pe na poto
parce que éducation peut bazouaka na milieu au fandi milieu au kei. Ah na poto bato quand même ba se respectaka mais tala on dirait penza mutu na mutu moko penza aza na mboka nini na Kinshasa. Aza na bwende aza soki na mboka na ni ba mboka na bino bouta akuna. Et ça normal te bozo faire la honte. Vous faites la honte d'une femme congolaise. Vous faites la honte franchement. Bon luka ba initiative ba vidéo banda ko sala bo tika ba vidéo ko finga na eza bien te. Et son baby sa réputation à toute femme congolaise. Et le baku tu vas tu abraza ba linga ba ndimate ke toza ba congolaise. Vidéo ezo tambola wana ya madame wana lobaki ke ba Congo ba nani bakundaki ebembe ya lolete soki mama lolote bakundi ya mtu msusu mama wana asalaka na morgo na boka menenge azoloba alobi biso kutu toza ba congolais toza ba zaïrois po to se comportaka trop mal. À partir ya ndenge ozo se comporter bato bako respecter respect ezala te ke mutu akoyaka bandi kotosa yo po olati bien te. Respect yaka par rapport na biloko ozo bimisa na munoko na yo, par rapport na réflexion na yo, raisonnement na yo, makambo ozo bimisa na mutu na yo, ozo loba devant batu nde kotina batu ba respecter yo. Mais ce qui est zate mama, ato lati nini, ato tondisi banini, ato lakisi ndaku, ato se nini. Zéro, parce que yo moko zanano ozo mitosa te. Ce que ozo se faire respecter te. Ato lakisi ba jeep ozo nango libanda. Ato lakisi ndako no ndenge nini. Mais soki makambo ozo bima na munoko na yo eza ya respecter. Batu bako tosa yo te. Batu bako tosa yo te. Comportement mutu nde lakisaka ba tosa mutu. Batu nyoso lelo mutu nyoso azo sakana na kamere. Oh, c'est quelqu'un très intelligent, ça na ba million na banque. Pourquoi batu bazo finga ye? Pourquoi les gens se moquent de lui aujourd'hui? Parce que comportement na la kisi aza moyibi. Yo pe ozo la kisaka mafinga oyebi ko finga bako tosa ote. Ato la kisi ndaku, ato la kisi bilamba, ato la kisi ba million, ato bali président na ba mboko yo. Soki na munoko no kaka mafinga nde bimaka salité nde bimaka respect zéro muto toso azate. On doit apprendre à se faire respecter. Et banana on a yo moko omoni soki oza ko se respecter batu bako respecter yo soki ozo mito sa bandeko na ozo se respecter o mi pesa place na yo ya bo mama batu ba toso batu bako tosa yo batu bako respecter yo parce que se respectaka batu bako respecter yo. Moi je suis na kin na zana plus à 30 personnes on a travaillé na bango mais jamais plus de 10 ans jamais na mona muto mankanga respect parce que ngana no respect na mi pesi yango. Bana misala nyoso kombo na yo kombo na no kombo na nga dede na ti o pa dede o kombo na nga gelor pa de gelor donc na pesi bino nano ba kombo wana ya respect ko lakisa bino ke toza mikolo to mitosa jamais ba ko zangelo respect o sali mabe na ko bengo na kwento solo lingana yo balo ba mikolo so ba bi non moi si ya boy congolaise avanda na poto soki aye bango penza o mona ba bijou banini me yo penza pardon mututu alobaka ngo mututu. Parce que nami to sina nonde batu babandi ko to sanga. Nami fait respecter na bimisa ka buzoba na munoko na ngate mutu pe obimiselo ya ngoti. To mi fait respecter bande ko mi to solo ba mibali na biso ya poto ba respecter biso te bazo kendo bala na kin. Le baz boka esi ba mpuno boka esi ba kota na ba YouTube te. Le bo beta ka ba 10000 vues ba 15000 vues boka esi ba 15000 vues wana euta wat. Kana mibali batala kana basi. Mibali pe baza parmi bato batala bino le ba mona bozo mitosa te bo finga na ka pampamba ba tosa bino te oyo bala awa ndene ato lukane malama ke lukata na kin. On doit se faire respecter bande konangai par rapport à ba comportement na biso muto azala ka strict na ye moko ayebaka ko garder ba relation na bato. O milinga nano yo moko oyeba ke ngandenge na milinga ka bon moningo so na komo bimisele makambo ne ya secret bo est-ce que ça bien boto fandi la ko bimisa ba sebo boto fandi na poto me boyebi ba secret ba ndako ya baninga c'est quoi ça comme histoire et puis oye ko bim on a par exemple azo bimisa ngo kana na écran bo yazo loba pe na esengo malamu te ba vie privée ya bato bozo ko tandango na ba écran pona nini. Après ko tandango e ozwi nini au contraire obimika azo ba bato ba ko tosa o lisusu te. To changer ko ba youtubeuse ya communauté nanga to changer ya mikolo lokola nga to changer ya malamu te bana oto boti bazo kola ba otala ndenge to osala lobi bango nde ba ko remplacer biso ba yo mona ba okuta buzoba
On doit changer. Et comme ngakutula comme beta ngoma na peza semaine na kota te parce que ko kutaka mutu moko azofinga mutu moko mutu oyo azolakisa ndako na ye na poto abofandeli kolakisa na bandako bwa maboma on doit changer mes amis toyeba nini ko faire quelque chose toyeba ko lukelo ko ni tokyo sala ba initiative il faut yaka na mutu ba inspiration elo ni nokyo lakisa baninga elo ni nokyo sala na communauté nanga ezaka ko yana ba kombo ya batu kaka ko finga ka oyo akomo bimana oyo abimaka na oyo siko botala ndako nanga yango c'est quoi ça comme histoire? On n'a pas besoin de ça, on a besoin d'analyse ya bien oyo ezotinda ke eza ko fortifier ezopesa batu pe mwa mayele na yeko ngana yeko la ba cuisine ebele à partir ya ba YouTube ya ba allemand awa soki na ingina lamba kana obi anakutala na kotika na bandi otala ti omona cuisine moko boye sepeli sio o basangisi boye na ki osangisa ngo na lambi otie pe na table mutu nyonso asepeli to yekola pe biloko bongo to lakisa na kolamba to lakisa na biloko ya bongo kofinga na ka ba vie privée batu kokota ba vie privée. Pourquoi vous partez là-bas pour aller chercher quoi après oyebi vie privée na après otandi yango na YouTube après on a za ba photo na mutakala bimisa ngo après bimisi photo na mutakala ya mutu na après ti gagne quoi? Tozo misambusa pona ba view bandeko. Toza batu bo moto il faut itikala mbongo eleka bo moto te. Merci beaucoup bandeko na nganza mbalola batela. Moko na bino. Bye.